en direct de Breaking News avec Salomon Proverbe 3030, le pasteur de la diaspora, sur www.sentinelle-rdcongo.com, sur www.softkids.com TV. Merci la Kwanzila, Nana de la Roma. Ezali histoire ya Kolomboka, il faut tobisa la justice bisomoko. Tous allons bongo branché na Sentinel TV et na Softkins TV et en direct il y a Canada. Alors Mazo Banda Breaking News les a très chaud. Tous allons bongo na message no moni Odombo signé Odombo. Yango ozomona Odombo. Yango na message ya Odombo ozomona nazo tango. Avis à la diaspora congolaise du monde entier. Les Congolais qui ont contribué pour l'impérium de M. Tshisekedi sont priés de prendre contact avec V.C. Odombo en vue de s'inscrire sur la liste des gens qui ont cotisé et en cela, en vue de continuer les dossiers pour porter plainte contre Tshisekedi pour l'escroquerie en bande organisée de cet argent de l'impérium. Si vraiment vous aimez le Congo, contactez M. Odombo. Merci d'avance pour votre contribution Ingeta. Les Ali Bongo, camarades Odombo, grand combattant en France, de Asengi, to Pesa communiqué Oyo. En tout cas, merci Mingeza Bouinda, Eza grave pour Makambu, Eza Mobulu Lelo, na Breaking News Lelo. Avant de kota na grand thème na biso, nazotanga quelques messages parce que Oyo batu batindi na portable awa. Pour l'air tokota na makambo solo na boyi dérangement. Alors biso tokosaka te tokendaka na makambo nyonso solo na bandi na premier communiqué Aimé Kanda producteur na Manchester pe ba producteur nyonso tu ya Angleterre oyo alingi kosala distribution ya film Fwakumputu akota en contact nanga parce que film c'est limi toza na ba carton mais tozolinga kodistribue yango biso moko te tolingi kotravaille na bato awa na Manchester Aimé Kanda akota na contact nanga producteur nyonso tu ya Angleterre oza na Birmingham oza na Glasgow oza na Irlande oza na Londres ozali un peu partout benga mpona nini na distribution na Suède toza deja na motu na otanga bakombo na bango na Canada moto ali na Hollande eza Richard Masanga. Alors bobenga po te toyeba ndenge nini tokokabola bafilme oyo ekobouge mokili filme oyo ezoya kochange badonné po ezali Fwakumputu ezali bon mateya distribution ya Fwakumputu et puis na Paris bokeba ata fait de l'éternel moko te epeli na Paris bato na misala mabe bakomi baévangéliste mpona koséduire na bavideo tu batiaka na bavideo nyonso tozoleka na TV bazofinga bazokosa bafaux témoignage botiaka yango na badiske dur mpo ekoservir ya pièce ya conviction na baescro wana donc Aimé Kanda kota en contact na Proverbe 3030 mpo na masolo ya business. Alors naza lisusu awa eza na bapaster ya misala mabe nkolo aexposa bango na télévision bakota baboloko likolo ya kimoyibi bazolinga kokóma lokola baange de lumière c'est-à-dire kokosa kodénonce bamisusu mpo bafaible balanda bango lisusu sans la vraie repentance personne ne verra Christ bazokosa kodénonce baninga mosusu bango mo base repentir nano te bokeba mpe na bafaux témoignage ya bato bauti lola bato bakufaki basekwi bato bamataki likolo Satan asalaka kaka ndenge wana ezali oyo Bible elobi ces gens-là sont de faux apôtres des serviteurs du diable qui veulent séduire tanga na 2 Thessaloniciens 2 banda na 7 tina 15. Donc tokeba na batémoignage tokeba na bapaster ya lokuta oyo esi baarrive ça baza bamiyibi bakota boloko bazolinga sikoyo koya na système mosusu mpo bakosa ke babongwami mais na monoko na bango repentance eza te c'est-à-dire baza bato ya lokuta kamere motu etikali ye kaka mikwa ya pamba azopanza maladi mabe na Kinshasa
abomba na kata alingi TV mingi bozomona azotanga ba message batindeli nango yango. Donc azotikali ka moko apamba balobi azokaba sida mabe na Kinshasa na ba jeune fille. Donc eza ba message oyo bato bakomela nga na vérifier eza malamu na tangi yango. Balobi l'ouragan passe et les méchants ne plus, les justes tiennent toujours debout. Psaume 10, 25. Eza malamu bomoni yango batindelaki nga yango oyo nazolakisa bino yango. Awa so balobi IDPS sel na kanambe basala dialogue ndenge bakopera na kuzu 14 ans yango 14 ans yango. Donc ezali ba message oyo nazotanga ozomona ke nazokosa makambo te yango oyo bazokoma mpe lisusu bakomi ke mobali ya ser Lor Mbongo bino kobengaka ser Lor Mbongo ngai nabengaka ye grand moto ya misala mabe yango oyo babi mobali ya Lor Mbongo asali grève de faim mpo mwasi akoma koteya na baconseil atiki ye fixe kidiba moya azosanuye na monotoni wana. Alors akomi kosala grève de faim alingi kuta boma libala mpo asipsonaka mwasi na ye ki abimaka na bakonzi ya mboka. Eza ba message nazotanga oyo bato bakomaki na bomi mbala moko mpo tianga trouble te. Et puis balobi lisusu awa message mosusu yali awa oyo natangaki yango lobi bana Afrique du Sud occasion ya kopinir moyibi ya nationalité congolaise pe génocidaire Jeannette Kanambe Tuchi aza na congrès ya ba parlementaire panafricain na Midrand soki Midrand yango bana Afrique du Sud boyebi place Jeannette Kabila azali ake kuna ko représenter Congo mais aza Tuchi soki bokosala lumbe ekosala malamu. Alors ba message mosusu yali awa nazoke notanga yango bozomona oyo ezali bongo botala kombo bozomona na numéro na ye bozomona bayina kolabo yango wana bayina très faible bomo numéro na ye auti kokoma yango alobi na sombi bakiti ya sika na mbongo ya matanga na tikali na 5500 livre yaka kopambola ndaku po napesa yo pe 370 livres napesa yo 370 livres 370 livres. Donc obayina très faible moto akomeli nga alobi akomi lisusu awa lere akomi na yebisi ekele koleka na TV alobi akomi tanga yango tanga message oyo na TV osalanga bien bomoni eza numéro na ye yango oyo ezali kolabo bayina très fort et très faible oyo autaki koteka koyiba mbongo ya matanga ya grand prêtre Ndombele asombeli yango bakiti ye moko akomi wana. Alors tozokota na masolo na biso lelo oyo tozobake bana Congo fu babunda. Merci na ba réaction bobengi nga mingi bo encourager bobima mateya oyo il faut de temps à temps elekaka pe merci na ndeko na biso ya Softkins ndenge azotiango na TV tout le temps bandeko ya Canada pe à travers le monde ba oba olanda biso na TV ya internet bazoyeba masolo ndenge yali yango bomoni nzako mavuma très bien parce que toza ba résistant tokomi na ngonga oyo esengeli ndenge ale moloto alobaki tokata tobeta tobuka totika kolela parce que congolais aleli trop ngonga oyo ekomi ngonga nzambe libéré Congo masolo nyonso tu ebeti poto esikali biso siko to récupérer mboka to je bato wana. Bravo à l'opposition et honte à IDPS car les politiciens congolais se sont rachetés. Ils ont dit non au dialogue de l'IDPS et des terroristes. Honte pour l'IDPS. Un pays à guerre ne va pas négocier avec ceux qui l'agressent, ne va pas négocier avec les terroristes. Suivant la télévision, vous allez voir que les Américains sont au Yémen, sont en Irak pour exterminer des terroristes. On ne dialogue pas avec des terroristes, on ne dialogue pas avec quelqu'un qui a tué plus de 20 millions de Congolais, quelqu'un qui enterre des Congolais dans des fosses communes, quelqu'un qui donne la nationalité congolaise à n'importe qui, et quelqu'un qui trahit hautement la nation en infiltrant les soldats rwandais dans notre pays. Donc on ne dialogue pas avec lui. Tshisekedi Biliaki Bikoki, na histoire na Yesuki,
tala sikoyo odombo na bakombata mingi basengi sikoyo azongisela bango bambongo na bango eza soni ke obandaki mosala kitoko nzoko ozalaki no très otravaille na mobutu ami personne ya mobutu osala eloko moko te kodétruire tala sikoyo mwana na yo Félix matamata na mwasi na Martha place bamemi yo. Les dialogues, on les fait avec des gens sincères, des démocrates, mais pas avec des terroristes. Les Américains tuent les terroristes. Kaname doit aller dialoguer avec des morts qu'il a jetés dans des fosses communes et dans des rivières et au fleuve Congo. Les indigents qu'il a jetés dans les charniers de Maluku, de Kimwenza, un peu partout dans le Congo. Quant à la diaspora congolaise, elle salue la clairvoyance et l'engagement de l'unité de l'opposition et de la société civile congolaise. Car accepter de dialoguer avec les terroristes, c'est traiter les terroristes aidés par le UDPS, c'était officialiser le glissement du Rwandais Kanambe, encore 3 ans au pouvoir. Joseph Kabila Kanambe appartient au passé, il doit quitter le Congo où il sera traité plus que Samuel Do. Donc, l'objet est de féliciter les Congolais, pour te féliciter parti civil, donc société civile, de féliciter soi-disant opposants, nanenge telemi baboy ko signer baboy ko kena dialogue, mais à la blague parce que bazo sinale biso que Vital Kanyagise, Vital Kamerhe ya INC na moi aza côté à bato bazo boya dialogue, Nabutu aza côté à bato bazo na dialogue. Donc asalaka toujours ba DG na yowana, aza toujours agent double pe aza na maladie ya mabe oyo bokono ya sida azo kabela bilenge ya Kinshasa likolo ya pasi. Donc Vital Kamerhe tue plus que Kabila. Alors nous ne voulons pas des élections mais d'un soulèvement populaire qui chassera les Rwandais et leurs milices au Congo. Nous devons vraiment que ce qui s'est passé au Burundi puisse nous enseigner. Il ne faut pas laisser qu'un militaire puisse prendre le pouvoir. Il faut que ceux qui sont dans l'opposition appellent l'Amérique, appellent, bien que les Américains sont dans les bains, ce sont eux qui sont des complices, appeler les Français, les Allemands et la communauté internationale. Ça dit bien qu'ils sont dans les jets, mais nous devons appeler ce soldat-là en renfort pour empêcher que la révolution puisse être confisquée par les soldats Tutsi infiltrés par Kabila au Congo ou Ruberwa qui se fait passer pour l'homme fort du Congo. Donc, Zabongo. Félix Matamata doit arrêter de mentir parce qu'il les ment comme il respire. Mais c'est Tchibidi, c'est lui qui a mis au monde un enfant avec sa tante maternelle. Est-ce qu'il peut devenir président du Congo? Vital Kamerhe Kanyagikise, le Rwandais, à l'autre qu'un jour a comme président, il y a Rwanda, mais il y a Congo. Génie n'a pas joué, Boutou Nyoso, azalaka na côté opposition, mais na moya azalaka na opposition, na Boutou azana Kabila bazoluka kusala ba réunion ya kuluka kusala dialogue. Alors Sida ici est bétier, atikali Moutou a pamba, mais azo panza Sida na la jeune moité. Pe ko banga te koleka na TV bato baza na staff na ye bopekisa ya lekaka na TV parce que akomi on dirait elongi ya koko na bango ya mobali. Alors azali traître. Hier à Kingasani, à Kisangani, il y a eu 17 blessés na bagarre entre na kati ya prison entre les civils et les militaires. Donc lobi na Kisangani 17 personnes bazokaki, il y a eu des morts, bazobomba ba nombre de morts parce que les militaires congolais au bazan en prison na ba civil ba bundaki mais ba monaki 17 personnes bazokaki ba anti-valeur ba tangate nde bango bazo diriger élite congolaise ezala na combat bomoni ba faux ba combattant ba tatu o ba ba ki Kinshasa siko a bokei bozongi et après boye sabiso et après bokei bozongi et après bozui ba mbongo bo distraire boye ko tchaye renfort po balobela so ba force communauté et après omoni te ke ozongi na yo kaka ndimo alaki tatu corrompu. Alors toko jija rabino. Le dernier discours de Moussé était les envahisseurs du Congo seront tous écrasés. Comment seront-ils écrasés si dans 15 ans aucun Congolais n'a tiré même une flèche
chez les occupants rwandais. Alors, balobi était discours à Souka ya Moïse Kabila et alaki ke ba occupant ya Congo ba kozala kunyata bango. Balobi Kabila na Kamere, Kabila na nani na Mende basalaka couple kitoko. Tala photo na bango nde babala na butu. Merci. Et puis balobi était Moïse azaki kobenga Moïse Kabila ou akufa ou ameso rwandais azaki kobenga Tshisekedi aventurier. Azaki na raison to landana no élément oyo comme ça tout tala pourquoi Moïse azaki kobenga aventurier. To landango toujours landa élément ngo to landango kana minute to yeba pourquoi Moïse azaki kobenga aventurier. Moïse azaki kobenga Tshisekedi aventurier. To landango comme ça to yeba ndenge to laksango élément oyo. Ezali ya koyinda awa eza ya koyinda boyebaki toza na réalité ya en 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère. La corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. C'était autre chose, en tout cas. Et c'est l'enseignement, bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. I still believe there is a bright future for the Congo. Un film produit par Communiqué Cinéma, par le même réalisateur du documentaire, Mamadou Ndala. Congo Mikili ba collabo. Darkness, l'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo en demande sur Congo Mikili à partir du 1er mai 2015. Ba collabo. À seulement $4. Monsieur le Président, Étienne Tshisekedi se trouve en dehors du Congo, loin des menaces. Il vante ses mérites et vous qualifie d'aventurier. Que répondez-vous? Ah oui, ce frère, il est responsable de ses propres déclarations. Il faut poser la question à la population congolaise, dans le Kinshasa, si on le prend au sérieux et qui est le vrai aventurier. Moïse Kabila lobi Tshisekedi nde azali vrai aventurier. Vrai aventurier. Mais loin de menaces, vous avez dit, mais il était ici, il n'y avait pas de menace. Il peut rentrer. C'est tout. Il n'y a pas de menace contre la vie de M. Tshisekedi. Mais tous ces anciens amis de Mobutu ont peur de la population québécoise. Ils savent qu'on les envahit. Et nous avons fait que protéger ces gens-là depuis que nous sommes ici. Sinon, on les aurait massacrés et puis on aurait mis sur notre dos que c'est nous qui organisons ça. Nous le protégeons. Il n'est pas menacé. Laissez-lui faire ses déclarations comme il le dit. En 1954, Musa lobi Tshisekedi nde vrai aventurier ya solo ezomonana lelo koluka kokende na dialogue na barwandais koluka kotia mwana na ye premier ministre mpe kokomisa mwasi na ye premier ministre ezali baaventure oyo Musa amonaki yango. Alors tolobi ete liloba suka Musa alobaki si le dernier discours de Musa était les envahisseurs du Congo seront tous écrasés. Mais Baozala écrasé même le premier ministre congolais Obaboma, Patrice Emery Lumumba, l'héros national, alors que les ennemis intérieurs et extérieurs du Congo seront écrasés.
Tous en a deux personnes qui ont joué de très hautes responsabilités dans le Congo, bazo promettre que l'ennemi a Congolais va écraser bango. Mais tous en réalité sur la terre, sur sol, où elle était, ça fait plus de 15 ans, 18 ans, ba Rwandais bakota na mboka ba bomaka Congolais ata moko ta tira munduki. Congolais ata moko ta tira ta flèche à pamba. Ata lance-pierre à tirate. Alors toko écraser ba ennemi ndenge nini. Bible lobi soki batei bazate bato bakoyoka ndenge. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Yango no moni biso tozote ya évangile de la libération. Évangile oyo ya ko libérer mboka. Alors tokende na 1 Samuel 17 20 à 33. 1 Samuel 17 20 à 33. Toujours kende na 1 Samuel 17 20 à 33. Toujours kende na 1 Samuel 17 yango 20 à 33. Bolimisanga pour na éclairage ezobetanga mais na ça de mon mieux pour n'attendre bien. David se leva le bon matin, il laissa les brebis à son gardien, prit sa charge et partit, comme Ésaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp de l'armée, était en marche pour se ranger en bataille et poussant des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains de gardiens de bagages et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait à eux, voici les Philistins de Goliath, les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera les Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple répéta les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler de ces choses, fit enflammer de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. 31. Lorsqu'on attendit des paroles prononcées par David, un les répéta devant Saoul et lui cherchait. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es qu'un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur le tuera. Je courus auprès de lui, et je l'ai frappé, et j'arrachai les brebis de la gueule. S'il se dressait contre moi, je saisissais par la gorge, je l'ai frappé et je l'ai tué. Là, David commence à expliquer les guerres qu'il a fait. Il a tué l'ours, il a tué le lion, tout.
David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe des lions et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. 1 Samuel 17, 1 et Souki na 58. Ici, on nous parle de David, un petit enfant qui a écouté la voix de son père. Il a quitté chez lui pour aller donner à manger à ses frères. Ses frères qui étaient dans l'armée. Bien aimé, na yeso ki yozali génération ya balongi. Ba Congolais baza ba génération ya balongi. Tozali génération o Esaïe 18 ezoloba, tozali un peuple fort, un peuple béni, un peuple courageux. Kozala na attitude ya Eliab te. Alobi ke na yebi malisi na yo, oye kotala bagarre, mais azopekisa ndeko na bunda. Kozala pere te. Parce que balobi Goliath azali kodenda, alobi soki bino bobominga biso tokomi baumbu na bino. Soki bino bobominga nga na komi moumbu bino bokomi baumbu na biso. C'est ce qui se passe lelo na Congo. Ba Rwandais bazali bazo représenter le côté baza ba incirconcis. Ce sont des Philistins. Lobi na lobela bino ba Philistins baza ba petit-fils ya Noé. Ba arrière petit-fils ya Noé. Bazali batu oyo babundisa Israël, baza batu batonda na mitiya mabe, ba batu basima bakisi, ba batu bazaka na pardon te. Et batu wana bamonela Israël, bamonela bana na Nzambe. Guerre oyo eza na Congo, ezali guerre ya ba Hutu na Batutsi. Eza guerre ya ba Hutu na Batutsi. Et pourtant Batutsi bauta na Yemen, baza même pas bafricain, baza ba terroriste, bauta na Yemen, ba ya na Afrique po banyokola biso. Tala même na Rwanda, même na Burundi. Batutsi bazali minoritaire, mais bani bazwa bakonzi bakonza baboma batu. Alors Bible ezoloba David atunaki oyo akobunda na Philistin oyo azofinga armée ya Nzambe, azofinga bana na Nzambe, azonyokola bana na Nzambe. Congolais azali peuple ya Nzambe, Congolais azali peuple Nzamba pona, Congolais azali na Congo ba superficie nango nyonso tu wana ezali Nzambe mutu akabolango. Alors ba borne ya Congo ezali ndenge bino bolobaka keo ezali Diego Kao soki ndana découvra ye mutu akabola non Nzambe ye moko mutu akabola babor na Congo elera akabola tala na ngomba moko na côté ya Kivu kuna na côté ya Congo eza na ba richesse côté ya Rwanda eloko eza te bango bakoki koya te sous prétexte ya accord à l'émira oyo bango moko baya en réalité na Congo to na guerre te Congolais abundaka te ezande ba Rwandais ba Ugandais basala likopa bakota na mboka na biso bandi kobunda bango na bango po basilense biso bakor oyo bakor cadre ezopesa ba Rwandais droit ya koteka ba richesse na biso ya kokabola mabele na biso parce que AFDL bayaka article 4 na bango ezali koloba ke article 4 ya AFDL balobi les sous-sols congolais et la terre congolaise et ses richesses appartient à l'AFDL. Donc na kati ya AFDL wana ba fondateur na wana ba créateur na wana ba Rwandais, c'est-à-dire ba zaba dupe ba zaba tumité mabe ba yoko ke so ba problème. Alors ceux qui ont vendu na ndako na yo mutu yoko le problème il faut betailler au zongi seti na ndako na ye po aya kotumolo soute bato ba yebi ngale na kola na giso mutu asaka na ngafuna betailler na niveau moko po abundela ngal soute bana masina ba yebi le na zaka président Tambu lelo bendo aza Musa na Nzambe nazota ngona ndanga mabete me bendo akanisa ka lokola nga na uta poto naza président na bango na bunda ate ayo senga bilambe pananga ake concert zomisa bilamba nanga atekiam. Alors na lukaye na betaye mabe na plein air na Pascal wana na bukaye na likolo batu bakamwe babi mutu apoto do donc pona nini po alapa ayo saka nanga te mutu ayo senga bilamba nanga ake atekiam ndenge mona Christian dakumuda akima na bilamba nanga za la chance po na koma pasteur so na koma pasteur mutu mukono ngana kuta na ye ango ya zwa marqué ba Jean-Paul Gauthier ya Kashmir acheté en Rouen so na kuta na ngana ngana buke ba panzi parce que yena ndako nanga ka ok concert na lemba na pesi bilamba banda kenda libela tilelo nazoka ka bongwani soko bongwani faut ça la restitution ya biloko yo yibaki so ça la restitution te nzamba kolimsote le pardon commence par la restitution kende kotanga lisola Zaché akutai na Nzambe Yesu akoti na ndako na alobi biloko na yibaki na kozongisa fois 4 il a compris Jésus a dit le royaume est entré dans ta maison soki bokonze koti na ndako na yo
eloko ya liboso okosenga pardon, tu dois te repentir. Alors ezala ba pasteur oyo bazosala sikoyo ndeni bakomi kosala baje ya kokosake babongwani ya kotindika koloba mabe baninga na bango, et pourtant bango moko na babongwami te base repentir non te. Mutu ase repenta koyeba langage na ye azolela makambo asalaki asengi pardon nsima akomi kodenonse baninga. Bien mais Bible ezoloba David ntango nano ayoki mongongo akende kotikela baleki na bandeko ne mapa. Biso toza génération ba David. David ayaka na système a deux biloko. David azoya na biloko kolia na victoire. Biso toza na parole. Liloba na Nzambe yango. Bible lobi yango. Ainsi Josué médite cette parole de Dieu nuit et jour, c'est alors que tu vaincras. Liloba Nzambe zobani. Demande-moi les nations, je te les donne comme héritage. Congo c'est héritage à ba Rwandais, héritage à ba Burundais, et ça héritage à ba Congolais. Nazoka musu balobi o musala na Nzambe ko sa politique te, musala na Nzambe ko bunda te. O totangizana. David azaki nan. David azaki chante. David azaki prophète. David a commis roi Israël. Mais avant comment aza guéri à bunda. Il faut to bunda pour mboka na biso. Nzambe akokita te akobunda. Nzambe azotala soki toyebi parole. Nzambe azotala soki to ko appliquer parole. Et comme ina ngonga congolais appliquer parole, yango to bagi bana masina botia ba bombe. Bo saboter appareil de l'État. Bo tumba ba pompe essence. Bo tumba ba pipeline. Tio amulai et même essence banda na ba Congo tina Kinshasa. To saboter ba bis na bango. To saboter biloko wana. Parce que ce to sali yango te boko kundama na ba fausse commune. Ennemi wana to bunda na ye aza descendant philistin. Ayokelaka mutu mawate asekaka te pardon ayebite bazo boma bazo kata bokota na ba Facebook bokomona ba ventir ni ba Rwandais bazo sala na Congo. Ko boma, ko détruire ba pare même génitaux à basi. Tout simplement parce que balingi ba Congolais ba bota masute. En réalité, biso ba Congolais oto na poto tozali bongo ba rescapé à génocide. Sans toi erré, comme sans Nzambe, netolaye, sans olaye, parce que ozali rescapé à génocide. Ce que na Congo me ba bomio. Alors biso lokola toye awa, toko croiser les bras te, toko croiser les bras te, toko kolala te, tolo bala batu keo, Nzamba ko sala. Dieu ne descendra pas pour combattre. Nzamba zozela, o azana révélation, Nzamba zozela, o ayebi parole de Dieu, ate ya baninga na toko en action. Yango wana révolution ko salama, futo kanga ba Rwandais, batu lokola ba Kengo, batu lokola ba Rubewa, batu lokola ba Kanambe, batu lokola ba Bizima. Karara, batlokola ba Vital, faut que tumba bango. Tala Vital avec son sida, akabeli basi combien à Kinshasa sida. Alléluia. Alléluia. Et ça va nous que David a délivré Israël. Moïse a délivré Israël. Samson a boma ba Philistin a délivré Israël. Bazalaki basali na Nzambe, bazalaki ba sataniste. Moi na Nzambe yebi parole a solo fois délivrer Nzambe. Yango mo a délivrer mboka na yango mo na na Amérique na liboko à droite ba na Bible, na liboko à gauche ba na munduki. Yango mo ni bazo se respecter. Et biso le to libérer Congo, Congolais torza na munduki. Congolais torza na munduki na Shaba na wapi na Kivu na wapi bozanga na munduki. Ba ko poussa na soupembe na sauter. Parce que français le bara trop bon, trop couillon. Alléluia. David a tout dit oyo akoboma Philistin ba osaleni. David c'est qui? Prophète de Dieu, pasteur, et puis Azali prophète en Nzambe, puis Azali roi, président de la République. Nan azo que président Moussa Nzambe ko bundate pour na mbokane. Nan azo ça. Pour la Bible tout ça mon bien que David azaki général d'armée, David azaki prophète, azaki chantre en Nzambe. David azaki so beta lindanda milimo mabe o ezana kati nzoto batezobima. Alors mutu nyonso to akoyebi soki Moussa na Nzambe akobunda te, Moussa na Nzambe akosala politique te. Bible ezobani aza sataniste. Bible ezoba si les méchants dirigent le peuple seront heureux. Mutu neti nga lelo proverbe so na komi président de la République, mais bato bazala heureux. Na kotonga bandaku, na banofuta batu, ozala ebele po naza na bunzambe, naza na respect. Mais soki méchant azui pouvoir, tozolela. Tala lelo balobi 5 chantiers za lukuta. Batongi ata chantier moko te. Chantier ya liboso ba Congolais za kolia ya Congolais, ya mibale Congolais tanga, Congolais azwa soin hôpital, Congolais alia na bisato, Congolais kene na musala ba fute mbongo. Même banzela batongi te. Soki Kabila zaki sincère zaki ume malamu,
ainga sala autoroute à monene ya liboso ya Afrique kolongwa na ba Congo na boma ti na Katanga. Mais lelo oyo Macky Sall ye na simane 44 mois a sali premier autoroute ya Afrique. Il a sali 15 ans à pouvoir, pas d'autoroute, courir zate, ni ne zate, et le romo zate. Bazo luka kutu, bazwa inga na biso, bateka courant et kendaka na bamboka musume ya Congolais ba fana molini. Non, Congolais faut télé. David aye ayebisi Goliath na ko kato mutu na ko bomayo et abomaki Goliath. Bien aimé, biso futo boma ba Rwandais. Oyo bali ko boma na mboka na biso. To bangelo remonte. Ce qui s'est payé au Kanga na ko kende na ko sabon ba dernière vérité parce que na mboka na biso tozana na mboka na biso zela tozana combien? Na mboka na biso tozana 30 tozana na Congo tozali na mboka na biso tozana combien? Tozali na 21 millions ya contingent ya banani ya MONUSCO. Mais ba ya wana ba sistaka bazo mona nde bazo massacrer ba Congolais. Balo ba elo remonte. Oh, bango bako stopper ngo. Alléluia. Alléluia. Problème ezali na Genèse, totanga na Genèse 14 21. Genèse 14. Alléluia. Genèse 14, et ça savez ce boy. Genèse 14, à partir à 21, et Zoloba. Tobani la 17. Après qu'Abraham fit revenir vainqueur de Kedar, Omer et les rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortirent à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem. Melchisedec, roi de Salem, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé l'univers, Jésus-Christ. Apporta du pain et du vin, il était sacrificateur de Très-Haut, de Dieu. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu de Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, si vous avez un dîme, dîme va protéger Bozunayo. Mais vous pouvez un pasteur à Banganzambe. Si vous avez une église, loba pesa apekisa ko pesa mbongo na église sataniste mais soko za na église pasteur o za na témoignage malamu pesa ye mbongo parce que dimi na yo ya mote ko tsona lola muyibi na croix alala l'église ta sala vérité mais ayebe ayambula ki masumu na ye a kotela ki Yesu akota ina lola dimi ko pesa ngo za ka pour protéger mbongo na yo na milimo ya mamon eza esprit o et diriger mbongo na se alors balobi awa il donna sa dîme et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, comme 22, moi, roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel, le Dieu des Très-Hauts, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est en toi, pas même un fil, ni un cordon de souliers, afin que tu ne me dises pas que j'ai enrichi Abraham, rien pour cela. Abraham a outi au bunda, a longi, bateau a dérangé Nevenaye, l'autre. Abraham a au bunda, pour na Nevene l'autre. Abraham soit qui représentant Nzambe, a au bunda. Na retour, a kouta ina Nzambe, Nzamba pesiye, félicitations, a mimi vena mapabale, le Nzamba kei roi Sodome, ezali Satan ya MCA pesanga batunga na peso ba bien. Le problème c'est quoi? Va passer belé bazote ya boité pour ba kuta na roi de Sodome qui est Satan a une église a lui pesanga batu nga na peso ba bien. Le batu belé bo ke église pasteur ba teki ba am na bino arrêtou bazo avion bazo ba nyonso yango bazo bombe la bino évangile oyo en réalité ba yebi. Yango ba holinga ngate pour ba yebi ke na ba vérité pour na fongola bino. Alors boké banango. Alléluia. Il faut tout saboter appareil de l'État. Abraham a dit que yo ata peuple mokote, na ko soit pas ta tonganote. Un homme de Dieu azali mutaki makaliboso ya ba richesse. Nzamba lobi cherchez d'abord le royaume, le reste vous sera donné.
so oza mosali ya nzambe elateli na yo bakar na yo bandako na yo nzambe moto akopesa yo yango moni bato bakamwaka proverbe atambolaka bakara danse batoarege bajipa ndenge boye banini asala boye me na eglize aza na bandimi ebele te parce que bandimi na ngai naza na bango monde entier ngai naza pasteur kaka ya 2-3 personnes te mais na pasteur ya plus de 450 millions de personnes nazwaka mbongo ezouta un peu partout bato balanda ngai na internet donc na l'équipe pasteur oyo akangisi 200 personnes 300 personnes église par jour nasalaka video ezokolandama so bato balandi nga moke te eza 500 personnes balanda nga par jour chaque jour donc de lundi à dimanche nasalaka video soki eza moke 500 personnes calculé quel est ce pasteur oyo asalaka video chaque jour balandaki 500 personnes c'est-à-dire chaque jour na église à 500 personnes balandaka ngai donc mosali na nzambe asolo mpe alobelaka nombre te alobaka ozopesa bato nini bato wana nyonso bazo esi ozomema bango na lola to na lifelo alors balobi akopesa te eloko moko te mpo nzambe moto akopesa biso daye mosali na nzambe asolo salaire ne fo nzambe moto apesa mpo nzambe apesaka ya monene moto azopesa azoyimayima me nzambe apesaka monene alors tala lelo nde tozotinda biloko na western nde tozotinda plus de 9 milliards de dollars eza kosoutenir économie ya Kabila soki tokase kotinda bambongo wana soki bana na biso baza na Kinshasa bakomi kosala babombe molotov koboma barwandais na butu koboma baparlementaire wana guerre mpe kotina kati na bango bakobanga soki bongo te bakobanga biso te donc il faut kobengana barwandais na minduki Nelson Mandela alobaki c'est l'ennemi qui détermina quel moyen nous allons combattre soki bazwi minduki biso ozwi minduki soki bazwi banzete biso ozwi banzete soki bazwi mai ya moto biso ozwi mai ya moto soki baye na makofi tobetani makofi ennemi moto adeterminaka komba oyo tozobunda tokosisa ngo ndeni tokobunda ngo ndeni alléluia le rapport de l'ONU dit que les agresseurs c'est-à-dire les Tutsis ne respectent pas les droits de l'homme il empêche même les enfants d'aller à l'école même à se soigner à cultiver la terre il les chasse de leur maison. Les Congolais dorment dans de belles étoiles dans la forêt. Des fois, ce sont les lions qui viennent les manger. Cela, ça s'appelle génocide. Génocide des Osama na Congo. Bazo boma ba Congolais. Yo lobi oza pasteur. Yo ozo lobanza ba osala. Tala na Ukraine, guerre eza kuna. Pasteur moka yibanga Chrysler. Pasteur wana pasteur Willy. Ayiba Chrysler nanga na pesa ke crédit na kinana ba Chrysler mibale. Moko na pesa tiaka Congo, moko na pesa kaye. Ya teki yango na 17 000 je crois. Après ça, on a 3 000. Mbongo tika tilo ake na Ukraine. Na bise ndongo ke kuna masase ko zoyo ko souffrir ko bimate. Lelo akenda kuna église kanga parce que na Ukraine guerre ali. Guerre so ali na ya l'église. Parce que pasteur wana na mwasi ne ba yiba kar nanga ba teka ba kima. Pona za opesa ba crédit na kini. Alors na pese exemple pour nous savoir que soki guerre ali ote asango malamu te. Alors kimiande était ça va te malam. Alors ndeni yo zolinga bat ba nyokwama mais yo lobi ote asango malamu. Donc escrocs aux serviteurs à Satan. Alléluia. Or au Congo nous avons 21 millions de contagions de casques bleus. 21 millions de contentions de casques bleus. La plus grande contention de casques bleus au Congo. Et sont là pour assister et aider le Tutsi à massacrer les Congolais. Quand ils ne font rien, et ils font leur combat dans des chambres des hôtels avec des Congolaises où ils transmettent le sida. Mais Bayara ont protégé. Seuls les Rwandais au Congo ont droit de s'armer. Les Rwandais sont bien équipés, bien armés. La milice ya Roubaix, un Rwandais arrière au Congo, na milice na eba lata baza bien équipés, ba policiers congolais ba ne lokote. Ba na mundu kité ba ne lokomote. Il n'y a jamais eu la guerre au Congo entre Congolais et Congolais, mais ce sont les Rwandais et les Ougandais qui viennent. Ba ko bundana gisangani ba bomana bango na bango likola yuwele la basoso na biso. Alléluia. 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 Les M23 et tous les accords sont des comédies à mauvais goût. Donc, bango mo ba bunda na Congo, ba kosi bino to signer ba papier pour ba tia mutu na bango na Congo asinisa bino ba papier asinyaka lokola Congolais na Congolais te ateka mabele aboma ba Congolais ko pesa ba nationalité en vrac. Il faut to bunda to boma Goliath. Goliath alobaki soki nga na gagner bino bokomi ba umbu na biso. Soki bino bolongi biso ko ba umbu na biso. Aussi longtemps Kabila a na pouvoir, aussi longtemps to bomiete toza ba umbu na bango. Futo boma ye po bango bazonga ba umbu na biso. Po guerre wana oza populaire pe ozonga pa na bango. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Eza mawa mingi. Alors, nangonga oyo, tokomi nangonga oyo, mwana na nzambe nyonso tufa mona liloba oyo eza nzambe. Goliath alai ko régner lokola nzambe. Mais mwana muke David mutasukisaki pe David wana yakokoma général d'armée. Nalingi congolais nyonso to ayebaki toza na bitumba. Il faut atia mbongo, il faut abunda. Congolais nyonso to akoyoko ngai nake na Kinshasa, nake kosala combat kuna, nake kobunda kuna, yebaki mutu wana za ennemi ya peuple. Alors tokomi na suka chaque breaking news na biso tosukisaka na lisapoto na proverbe. Couple moko bake na KFC, eza restaurant bato bayebi yango te, bake na soso na bango ya mobimba, bake bakomi na réception na place na guichet balobi no biso toye na soso na biso ya mobimba bopesa biso oyo esi balamba. Imaginez la suite parce que na KFC basali wana baza kuna PDG azala te babengana ye bango lokola basoso. Bato mingi bakokufa monoko polele po bazokanga basakanaka na kosombaka bakisi ezouta na Congo na basi oyo bazokosa bato na bainternet azopesa yo kisi oyo ya mokongo, kisi oyo ya makasi, kisi oyo ya boye, oyo ombika batia nini, ombinzo batia boye, oyo kisi wana mokongo ya hémorraïde, mosusu azopesa zwa ai, mosusu azopesa yo banzete ya boye na ba faux prophétie. Bokeba ba escroc bakomi ebele oya komela bimelabela pe ememi yo na kufa. Tokeba nango eza mabe mingi, basi ebele baya bati mabe, basi ya salite, basi ya makambo mabe, basi ya misala mabe, mosala bango bakoti na internet bateya makambo ezanga ntina, baloba makambo ezanga ntina mpona bafaible basomba biloko na bango. Breaking news alelo bolandaki biso en direct ya Softkins TV pe tozali bongo na www.sentinel TV. Naza na communiqué mosusu na tala awa avant na bosana po na suka topesaka ba communiqué tolobaki moto nyonso tu alingi kosala distribution ya Fwakumputu akota contact na nga numéro na nga ezali 00 44 74 240 23 933. Ya mibale ezali 00 44 79 4 00 86 278. Soko za na ba numéro na nga mosusu mibale na bombi okoyi pe ko contacter nga ekozala malamu. Donc ezaki breaking news alelo du faut tosala ndenge David asalaki abomaki Goliath mpona koluka kopambola mpe kobengana mboka na bango. Donc ezali ndenge wana nzambe akoleka na kopambola misala nyonso tozosala, nzambe akoleka koloba na nyonso. Minaku Matata Mponyo na Bochabe des cons le plus con d'Afrique, parce qu'on n'a jamais vu des imbéciles et des cons comme ces trois gars. Bye bye for now. Nzambe Mokonzi.